Plaisir ezalaka toujours nanga koyeba que bozali ebele partout dans le monde. Scotty na ma téléphone na bino pona kolanda émission oyo magazine topé émission na bino bolingaka mingi kindoki politique ya mboka na biso. Alors émission na biso kindoki politique omesana ko analyser l'actualité politique en la République démocratique du Congo et nyonso ezolekana dans le monde. Tozalaka toujours wana pona ko servir bino, tozalaka toujours wana pene na bino et merci na ba feedback tozoyeba kozwa, merci na ndenge bozobenga biso de partout dans le monde. Tozomona penza que bozolanda biso communauté congolaise eza libanda mboka pe ba o baza na kati ya mboka topesi bino mbote mingi. Bonjour, bonsoir, ezo dépendre na air bozolanda biso. En tout cas toza toujours wana pona ko servir bino pe na ko débattre pe ko analyser l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Biso nyonso toyebi que lundi eleki tozwaki likama en la République démocratique du Congo esalamaki précisément na Goma wapi esika ambassadeur italien azalaki bongo assassiné elongo na chauffeur na ye pe garde corps na ye oyo bazala bakufaki ye asikombaki na bablessure bamaki na hôpital kasi esimbaki te corps na ye ezalaki rapatrié na mboka na ye na Rome oyo ezali mokolo mardi azalaki rapatrié kuna. Message euti partout, message à condoléances. Chef de l'État azalaki déplacement ti na ndako na ye bisika azalaki na Kinshasa kokutana na mwasi pe na bana na ye bisika ni napesaki bango ba condoléances et sali passe situation oyo kasi toko débattre ngo pe lelo nelongo na invité nanga to so la pe likambo etali gouvernement Lukonde ou ekozala bientôt formé. La consultation se continue aussi la samedi et bandaki lundi 22 février et ko souka na fin de la semaine oyo tozoko ba chaque jour ba recoupement politique ezoleka na et pas il y a un nouveau premier ministre Sama Lukonde pe nyonso ezoleka na malamu jusqu'à là ba message ezo continuer koko ya tozozela que gouvernement et bima. Alors, tout ça toujours dans l'actualité. Actualité, monsieur, c'est que 8 ans, il y a accord cadre, il y a 10 Abeba accord au Ezala qui signé dans le pays belé pour nous ramener paix stabilité na bamboka oyo ezali bongo na centre et Afrique na bamboka oyo ezali na ba problème ya ba conflit ba problème ya ba guerre lokwa biso na RDC na est mikolo nyonso bandeko mikolo nyonso babomaki bato autant babomaki 12 babomaki 20 chaque jour. Et le nakokamwa ke communauté internationale et chamiso nakokamwa ke ba médias étrangers ba lobela alors que chaque jour a biso to vivre kango na est ya mboka na biso c'est chaque jour na Beni c'est chaque jour oyo batu bazali kokweya. En tout cas ezali interpellation toko analyser etali bongo accord cadre ya Addis Abeba lobby eleki forme lobby hier. Lobby basalaki bongo atelier ezalaki bongo de réflexion sur bienfait topé onini ememi accord cadre d'Addis Abeba ezalaki signé le 24 février 2013 8 ans après bambano nini tozwi nini photo sala nini oyo salemi nini nani salemi te et puis comment tokoki ko sala yango. En tout cas tozali awa toujours na cadre ya émission na biso kindoki politique ceux qui aussi biso en cours de diffusion ezali ngai wa bino Naomi Mpila wa mesana bongo ko analyser na bino actualité politique ya République démocratique du Congo. Nazali ngamo côté comme d'habitude nazali bongo na invité na ngai lelo toyambeli bino monsieur Joseph Ngoto azali vice-président interfédéral ya MLC mouvement de libération du Congo ezali bongo ekambamaka na mwana mboka Jean-Pierre Bemba au Pazaya qui a adhéré à l'Union sacrée, j'espère bien. Alors, mwana mboka Joseph Ngoto topesi mbote. Mbote mingi mama Naomi, mbote na bino banso. C'est mon mingi nengo ya minga na plateau na yo. Na kanisa que na mituna oyo kotuna nga lelo na bien na opesa bato bolanda biso bakozwa mwa ba éclaircissement makambo ebele.
éclaircissement. Tout le éclaircissement, pardon. MLC longwe la muka directement na union sacrée. Nini salemaki. La muka yakufi mgoni. La muka yakufi te, la muka ezali. Soko boko na union sacrée ndeni. Est-ce que boko za na union sacrée pe na la muka mbala moko? Na la muka na charte na biso tozaki ba parti politique ezali libre ya kosala ba activité nango. Biso to créaki la muka ensemble. Soit ça que tout déclaré que la muka yakufi c'est ensemble que en toute fraternité to signer acte de décès nango. Pour le moment, moto sala lelo coordonné. Abenga biso, ayebisa biso to constater to lobana na bengi biso te pa ayebisa biso que non, boya to constater eloko yango soki ekufi, maintenant na bengi biso te toza na biso, non pa bengi ata réunion moko te. Donc olonga MLC lobi ke la muka ekufi. Non, ce qui a bino lozo ke la muka ekufi. Ce qui alingi ke ekufa, asa leloko na benga biso. Biso na ensemble be bandeko, bino boke kuna ndenge nini ngala kokende kuna te. Alors toyokana bino bolo ba ke bolongwe ou bien loko nini. Po to sala ke loko alibi ke la muka wana base nango bato achaki makasi na ebandeli izaka MLC ensemble IDPS na INC bamususu na bayaki kwa ko se greffer na biso INC na IDPS balongwaki bato basimbaki penza campagne makasi ya mwana mboka Fayulu ezali MLC na ensemble on eza histoire ba ko boya yango te. Alors ce qui a bien longola biso otika na nini aska la muzito voilà non boyebi azo représenter Hello nini, mais je crois que bisoto se prononcer là-dessus toza bato ya koganga gangate mukonza biso lobi fu to ganga gate to constater abenga biso to discuter to pese ba raison netin to kenena union sacrée ce qui a monique za convaincre était soit yé à longwe la muka soit yé à lobi mais to discuter yango non ko tsara ba déclaration ko tindaka bato na TV na ba radio ko loba n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans ce jeu là. Est-ce que possibilité d'aller aux opposition et puis na union sacrée et ça contradiction te? Pour le moment surtout sur opposition te, tous en union sacrée tous diriger. Tous allez bon on a mon mboka Joseph Ngoto vice-président interfédéral azali bongo moko ya lisanga politique MLC mon mboka Joseph Ngoto to yokaki mikoleleki to za bongo patriote za mon mboka ya Congo liwa ya ambassadeur ya Italie et ça la ki ondenge ni non et ça ngai pasi comme liwa ya ba congolais nyonso o bakufaka parce que y a même na Kinshasa wa songo kendenet vendredi na ba cimetière bo se poster nous enterrons au moins 1000 personnes à Kinshasa hein? Ce n'est pas normal, c'est comme des rats. Pataku fakao. Awa na Kinshasa, bo mona ka kuna paswa bo makabango. Mais si à Kinshasa kene na ba morgue, kene na ba cimetière mona batwa kufa. Parfois pour na simple malaria batwa kufi. Biso mboko fa to longa déjà malaria depuis kala. Batwa kufa ba malaria, simple fièvre mona mukia ki parce que ba parents ne ba ko sombela de le prendre témoin na ki. Ça c'est fait. Donc liwa nyon se peut ça nga passe. Encore ambassadeur wana en fonction a kufi et ça li passe. Mingi. Bon, la question pèse belé si ma baliwa wana. Ye ambassadeur akende kuna kusala nini? Ko kabola biloko na cadre ya programme alimentaire. Est-ce que netolandi gouverneur Kasivita lobi que ba signala qui était? Est-ce que wana pe quelque part? Ils allaient indication que ba ambassadeur ngo pe be na mboka na biso. Basana bango ka comme ba ancien colon bazana aucune considération à l'autorité na biso parce que ceux qui ok na mboka moko ata biso ok na mboka nyonso totambo ata biso ba congolais so comme na village moko avant que ne pas chef mboka non comme c'est que nazalia on a commerçant na kusomba bunaebu mais comment ya kitati na Goma a changer pe mutuka ke kuna sans gouverneur ayeba sans ba service yeba c'est quand même compliqué. Est-ce que ça peut désordre na bisoté pour azwa kinini pour komati kuna à l'écart kinzela nini pour komati à 15 km à Goma. Non, azu avion naï embarqué na nini ya Monisco accueilli. Biso pe de toke da ba mission pour la salle rappel na kina ba mission. Gouverneur azane ya ebité ke bozoya hein. Bino nde boye na ordre de mission na bino. Vous bengi protocole ni bino tozoya avant ko banda mission, faut toi ko présenter bino ba civilité. Boye babi ke bozali awa tout ça aibi bon loka bato bazaba pa il faut baza na sécurité na bango la wapi boy il faut yeba mais so yo yete
Là, il y a ambassadeur à Kende qu'on n'a pas comme ambassadeur. Ça, on ne dit pas, il faut pas enquêter. Peut-être à Kende qui est comme un humanitaire. À qui comme ambassadeur, tu es comme un humanitaire, à qui couper sa biloko. Dans le cadre de nos humanitaires, peut-être pas obligatoirement que ça la sécurité. Alors, il faut penser que c'était quoi? Parce que c'est bien, l'ambassadeur est mort, mais comment il est arrivé là-bas? Il a pris l'avion. Pourquoi ce qu'il a un avion comme ambassadeur? Pourquoi qu'il y a un Monisco? Pourquoi pas qu'il y a un vol régulier? Tout ça, on doit voir si réellement cette fois-ci, enquête au Salema normalement, on beaucoup peu ou comme on a souka. Bon, enquête au Salema déjà, président de la République a une délégation. Tozo na yemo comme konzi koyaka. Na jeep na yeke na pendengwana. Général Mobimba, chargé à sécurité militaire à Koufawa. Balabaka enquête baba fanse be mené pendant 5 mois. Ba lever be mené ba kina ko kunda toyebe lo côté. Ba force commune na mboko za ka be fracassante ba annonce ngo après bon ici la kana ko. Ba expert au nipe. Non ça. Tozoli ki ezambela mbela epesami na bakonzi ya mboka tozoli ki bon en fait na moni pe na pression et ko talibanda ba enquête wana ko tambola mwa malamu kasi likambo oyo to pe problème ekomeli biso likambo nini ekoki kokoma na RDC sur le plan diplomatique eza kokitisa biso eza kolongola biso na page eza mabe nini ekoki kokoma sur le plan diplomatique ndenge ambassadeur en fonction diplomate ya Italie à Kofi Annan na biso. Bon, c'est comme si l'histoire se répète na mboka na biso. Oui, que le secrétaire général ya oni akufaka. Kaka na boulevard na côté à Tex Africa. Daga Mashugdog akufawa. 33 ans après ambassadeur à France akufa na Gombe. Lelo oyo pe lelo. Bon, na banyo son salema pays na ngati cause fautifte. Malheureusement bakufaka awa baba tona na ndenge na expliquer awa. Na moni place na moni faute à l'état. Jusque là. Na monité parce qu'il sait pas pourquoi comment il s'est retrouvé là-bas. Ce qui va prouver biso que a signaler qui l'autorité na biso ba yebaki a wana to za fautif. Mais ce qui a signalé qui était et qui a kendeki comme simple humanitaire. Biso to za dédouaner. Mais seulement et puis si quand même il faut que na mboka wana moye bato ko investir les até nzela mususu za beaucoup les kate. Déjà signaler mabe pour na investisseur surtout. Bah oui, en boka n'ingénie massa c'est là qu'à tout moment on peut tuer quelqu'un type que tu es ambassadeur. C'est quand même pas bon pour l'image en boka. Mais côté diplomatique, je ne vois pas quelles sanctions bah couper ça biso à moins que bah ça mon encore. Bah piler sur des forces mais telles que les choses se présentent là, je ne vois pas la faute de l'État. 8 ans, il y a encore cadre et Addis Abeba, Isaac qui fêtait hier conférence Maurice Maki de réflexion. Insécurité en Okaratozo Lobela, insécurité Zokoba, insécurité les le oyo international bazako Lobela ngope et pesi image mo malam tipo na RDC alors que président de la République Okota naye na message naye alobaki ke ako sala nyonso ke insécurité si la wana tozo poussa déjà na fin un mandat insécurité Zokoba dikambo ya insécurité ceux qui bakoki ko pesa likanisi pona yango okoki koloba nini tenganga koloba que en cas bato afeta klobe 8 ans na peta ko bebisa ka mbongo pamba 8 ans ya nini ba fete 8 ans ya nini accord cadre ya 10 abeba bato zo konyo kufa est-ce que ngai mboka na ngai fallait pona tia kimé pa na ngai ko seswa accord na moto amena saka ngai moi j'ai jamais compris cet accord là. Parce qu'il faut collaborer sur les Ougandais, les Rwandais, les Bandengé, non, c'est chez moi qu'on tue. On ne tue pas en Ouganda, on ne tue pas en Rwanda. Moi, je n'ai pas intérêt à continuer na bango. Moi, je prends mes précautions, je chasse tous ces rebelles. Na moyen na gagnon sur l'État. Je vais utiliser les avions, je vais utiliser les bombes. C'est moi, c'est mon territoire. Alors, on a ça accord na bango, bayaka awa, tout ça entre temps. Leurs troupes, zana mboka wana ngai, jamais ko Museveni alobake. Na sala accord moko le FDL wana bazo ceux qui banani ba ADF bazonga jamais Kagame a sa pesa couloir que FDL bazonga aliyo blanga accord cadre faut ko zia do ba fanda kana territoire nga babo mabande konanga moi pona nga Congo
Ça ne sert à rien cet accord. N'est-ce pas une négociation pour nos hommes? Pourquoi négocier? Pourquoi négocier? Pourquoi négocier? Tout ça, non. On ne peut pas négocier. 8 ans, c'est trop, c'est honteux. Les grands Congo. Et puis, tu as bien maman. Eh, bah, quand maman bat ton mouké, mouké, bossa, rassemblant, tu bottes les territoires, tu sali boy. Au moins, bah, misabino, bah, aka, seka, bah, aka. Bazaka na missile été, bazaka na côté, mais ces gens-là terrorisent la population. Oui, bingaï, MLC, tant on a zaki na côté wana. Tout là, quand on a tate au ADF à Fouka, pour biso GT, non, le bango, le biso GT. Tu vas pour la bango, kaka, ba, kosi biso, tole, ba, pygmé, oh, boy, poka, kato, tele, ban. Il y a une complicité. Le lot, tole, ba, bien, oui, bon, doki politique. Parce que quoi? Comment expliquer à Wana West, guerre zate? Kene bamboka West, la pauvreté terrible. La bambandaka, baba peño. Mais kene na goma lelo? Kene na bunya? Kene bamboka na Est, mon développement. Mais comment on peut expliquer ça? C'est au guerre comme un business. Et comme un business. On ne peut pas comprendre. Et nous devons prendre une option. Bon, si on a besoin d'accord, on a l'accord entre Goyaka Sima, tant que tu bengan bareben, bazogi na mboka na bino, hein. Est-ce que tu sais l'accord, à quoi c'est l'amboka moningate? Mais si tu sais l'accord, moi je ne suis pas d'accord. Mais oui, c'est démontré. C'est démontré. Le Rwanda, Azara producteur et à Coltan. Coltan Zanamboka net, Coltan Zakepananga, Zoangwapi. Il y a des documents aujourd'hui, bah piste avion Zanaba Est Kuna, bah avion qui taraboye, Zunin sans binoboye bango sans yezu bah minéré qui c'est connu. Bon, il y a bisa non bah dans ça là 8 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a guerre, bah c'est la vita kawapi. Pour ma ça c'est un gâteau appelé sur caisse mobimba. Au bête a pris une année après ce 2 mois ici, pour c'est la bazoa kangwapi. Et où takawapi. C'est de l'hypocrisie tout ça bah corona, c'est de l'hypocrisie. Toujours pas ma clarté. Ce qu'il faut est le comment président de la République a ça là concrètement pour na aussi ça cambo ata pour na ko kitisa ngoma mukeza nini. Ah suspendre no accord wana ya ce qui a dit ça ba suspendre ona no. Azonga soto sola to délivrer mboka na biso. To chasser bateau de commun accord so bazonga tantozo na frontière na mboka na e ndé pour na paix. Pardon to ko discuter sikoyo bien. Tu peux discuter dans Batouté, à un territoire nangai. Parce qu'il y a des Rwandais ici. Il y a des Ougandais ici. Tu peux discuter dans Bangonini. Ils rentrent d'abord chez eux. Bazongi quoi, tu ne régles pas n'être bon. Si tu as l'accord, l'accord est hypocrisie, maman. C'est de l'hypocrisie, c'est de n'importe quoi. Mettre fin à l'accord, au Qatar. Tokata Condé pensé nayo vraiment eza Mwanamboka Joseph Ngoto tozana vice-président interfédéral ya MLC tozo kanenga société déchaînée ezo sala pasi kamo ya insécurité na Est, insécurité na République démocratique du Congo, alors que grand pays eza na ba richesse et belle population eza ko bénéficier té population zo continuer ko kufa, donc makambo ya ndenge na mboka na biso likambo nka ya likambo kimia otozoluka gouvernement asikezo bima mwana mboka Joseph Ngoto consultation ezo sala malobi bayambaki moi ebele ya ba regroupement politique na makanisi na yo penza nani fois azala te critère nini photo privilégié et puis nani faut bazala te na likambo gouvernement oyo. Ouais, mutuna makasi po parce que nana kozala te critère nini po. Na habité to ba tobele ba kota na pouvoir kwa ba meme ba koma ba koyi. Na oba lelo ke bato bazana nini to mona mutu pe akoti kuna komine mususu. Le problème na ngane na moi somo parce que gouvernement oye o to sala ya biso enyo sacré no mona est très fragile. Nini? Très fragile parce que tout ça est belé grave. Tout ça est belé mouton ça se pelater. Et puis tout ça assis na eloko mongo te. Babi eza état d'esprit. So pe moto alamtrobi alongo na esprit wana komi ndenge nini. Ah to suka ndenge nini. Ngana zo banga. Eloko alboso pe nazo bunsu nazo banga eza que ndenge ba ki état ya gouvernement a réduit. Je crains fort que ça a réduit vraiment. Parce que tout le monde veut être là. O eza siko eza 67 membres. O wana perso va réduire pour ngani nazo mona to kata ba 60. Puis ba 56. Ndé ba 45 c'est difficile. Parce qu'il y aura trop de mécontents.
Parce que tout le monde veut être dans ce gouvernement-là, tout le monde veut, tout le monde... Parce que quelqu'un qui a quitté Kabila, parce qu'il y a un gouvernement, il faut payer ça. Pour faire ça, bateau ba banglobi ba dissident ya FCC. Mais ils doivent avoir de bons ministères. Au salaire on est. En tout cas, franchement, je suis dans l'Union sacrée, mais en tant que scientifique, non ça analyse, moi je ne vois pas vraiment beaucoup de lumière. Sauf ceux qui te métier vraiment, parce que déjà le budget a voté. Union sacrée, gouvernement yo sabi makamba sikate. Ka 6 milliards wana ndito bunda nango. À moins que ce gouvernement yo kokota to lo ba ke 6 milliards ezamuke to zonga lisusu na nini na parlement to réagister comme belé, mais c'est difficile. Donc ba critère ya batu na batu eza mwa passe na ebité. Parce que batu bagotinda to so mona na mboko oyo. O batu asika maboko pemba koma ngona bangwa koma maboko moindo. Tony donc c'est une photo qui est analogique wana que mutunyo sofa se retrouver au moment que train de vie à l'été zomata et puis population zo se retrouver té malheureusement parce que population on dalingi bongo ngalo baka mama na mboko baka ke mobuta bo mboko 32 ans Kabila bo 18 ans baka lokuta peuple nda bo mboka na ndenge ni mais ce peuple nda pesa bango pouvoir pourquoi botra bango te tanga sa buzoba pourquoi aujourd'hui là il n'y a pas de donne Kinshasa non. Mais les gens chantent pour les autorités. Bazo censé bango. Tu es touché au fond de toi et puis qu'on se colate. Oui, puis qu'on lit à toi et puis qu'on se soigne. Aucun hôpital, l'État n'est même pas capable de payer son aspirine. Mais tu applaudis pour ces gens. Yo quand ceux qui boté les marapenda que ceux qui ngaï na liété yo baka ko changer té. Quelqu'un qui était avec vous, il avait rien. A combien mokonzi na 6 mois. Asomba villa boko menge jwana pas fuka danger aza danger bino moko grand prêtre na mbongo na yo po ero somba ka secret wana opesa ka leta mbongo ero sala ka bouti contribuer autrement na nini ya leta mais bobeta ka maboko le peuple moko ayebira ko ni alingité tu pasa ka na bino bozo bande ya biso peuple ils ont ba dirigeants et ils savent que vous êtes comme ça. Vous applaudissez facilement. Ils sont là. Dans l'élection, ils se sont éclipsés. 2023, ba polo na ba soso, bokolia, bozi sous 50, sous 60 ans, vous pendant presque 50 molé lisusu. Moi, j'ai dit, ce qui nous arrive ici, c'est le peuple. Parce que partout, place ba mboke chanja, ils ont des peuples nda télémaka. Abi e koki, na kota mona banzela mabete. E koki. Bien aux gens qui m'ont bien qui bien mais bien bolongo pour opposition mais question union sacrée non toyé pour to bongisa parce qu'on voyait vraiment qu'avec Nina Kabila ninge zala ki onzaki parce que au moins ministre azar makambo l'état bo ba benge na kingakati atiki ake kingakati atiki makambo l'état il y avait des histoires mais ko sala ma clarté alors tozonga na nzela malamu moi ni minati nga merci mama nga merci mkono ko na pouvoir bokomona biso congolais za ingénieux congolais za na maele mingi ngai na kwa na politique soko ngo sala nzela na yo sala futisa ba péage no après 10 ans comme à l'état na kokanga makambo te moi c'est le libéralisme on va faciliter les choses aux gens parce que tout le monde qu'avec l'état ko katé l'état va souffler soki kaka l'état na poste ombelelo ba portable comme l'absent noté hein poti lo poste ça na portable n'était on comment arrêter ni to ngato zanango. Mais quand on a accepté le privé, il y a une communication. Voilà où nous sommes ensemble. Donc pour moi, pour nous MLC, c'est le libéralisme. L'État sera là pour réguler. Libéralisme, kasi bozalaki na bokonzi, bozalaki vice-président, mokonzi na yo azalaki vice-président, nini asalaka na tango wana. Mokonzi nanga sala belé parce que les lobes na makambo c'est comme bancarisé, c'est lui qui a commencé. Et puis mon tapé sa réponse avec mokonzi nanga sala bien Joseph Kabila. Dans le 30 juin 2005, tant que ça a bilan il y a 2 ans, il y a 1 plus 4, Joseph Kabila, la période des nations, selon la commission, il travaille bien. Alors, c'est la commission Ecofin. Qui dirigeait la commission Ecofin? C'était Jean-Pierre Bemba. Par exemple, avec Jean-Pierre. Et puis, ce n'était pas notre politique, c'était la politique déjà déterminée dans San City, de tu appliquer, puis tu appliques bien. Et nous disons, président Msep Sabiso, bon, ça la fier, Babi, mais c'est la bino na sala na place ya mbongo. Bah, Sabino, un seul dossier au Bembazara trempé. J'étais en prison, mais nous sommes fiers quand nous parlons. N'a qu'on brandit dossier à Kebemba de tourner à telle place, ça ne sera rien. Nous sommes pour le temps. Toi, un peu Pembe.
Et puis dans le but que pour la sécurité wana so apesi biso yango nous donne les moyens à nous MLC on donne la défense beaucoup kasango. Et monsieur, comme presque na souka, to lobela sujet souka, monsieur Joseph Ngoto, il kambetali réprimande, il y a activité, il y a la Muka, et salama qui libo ambassade, il y a Rwanda, week-end de l'eki, Olanda qui est en solo, bino batam na bino diana union sacrée, baninga batika une opposition, tant au mona qui violence wana, ils ont rappelé l'époque Kabila te. Mais oui, rien n'a changé malheureusement. Et là, on a changé, les gens veulent venir se mettre chanter. Il n'y a pas de l'ambassade. C'est arpé, beaucoup de temps, pendant 30 minutes, là, tu vas journée mobimba. On peut 30 bon, vous arrivez à quelle heure? À 9h, vous allez chanter jusqu'à 9h30, vous partez. Mais tout le monde est réprimande, les gens qui sont makasi, on ne comprend plus rien. Moi, ce qui me ça l'a bien été, il y a parti au pouvoir et à président, Bango, bazaka kolingelo ko moko te ya gouvernement passé bazaka ko critiquer na sens nyonso mais le commission baninga ba critiquer bango balobi na baninga boza ba jaloux boza ba aîné boza on ne comprend plus rien bango pona bango babi que le kula bango ba komi na pouvoir opposition ekufi ils a raté donc autant bas un peu modéré bandima tant ba bengaka Kabila kiaza rwandais basalaka baserke bakunda Mobutu basala makambo ebele bakanga taba bachangunza kaduma bikaza taba basala makambo ya grave ba jeune fo bayebaka on les a batoléraka bango qu'ils acceptent aussi que les autres critiquent bandeko la muka bayekite ki bakota na l'ambassade est inviolable bayaki basalini et si OK bon cette déclaration amino vous déposez à l'ambassade monsieur botika na affaires étrangères c'est fini basongi. Pourquoi arrêter beaucoup quand on va presse pengue bende na pantalon banine c'était capable quand même normal. Je condamne ça vraiment avec véhémence. Tu comprends presque na souka et ce qui osana ilobamo ko ya koloba par rapport à émission pe recommandation au kokopesa na gouvernement o ya premier ministre Sama Lukonde et koza penza nini pour makambo changer tozo kende na presque na élection hein, et ce qui est recommandation que koza vraiment nini vraiment na c'est non mingi na émission yo na façon de changer tout ça direct c'est ça photo sur la raboué auto sala comme moi maman biso ba politicien bolanda biso bien quand on réfléchit na lingala na français to bon kisaka ba mot pour sala raboué na lingala mingi nde oya kati na mse bimaka na français on arrange des mots on est hypocrite to so na bino boy pour continuer na nzelo eza faiblesse te la faiblesse te ko ba langue na yo chinois tinde ya ba kisi ya ko na chinois bino pe bo sala yango parce que ça on se comprend mieux. Recommandation nanga ezali mibale kaka pour le gouvernement oui. Pour na bika ko développer na l'autre côté. Problème ezali sécurité na ba élection to bongisa. Parce que nous venons de perdre là 12 mois. Na komi ko douter que l'élection ezala na mois na 2023. Na ko douter makasi pour na tali budget na moins place ba tirer rubrique élection terre. C'est ça la roka. En tout cas na session il faut abimisa ba sa ba réforme à CENI. Babimisa nani pour que na jouer au plus tard banda musala ce qui a bandité selon ngazaka candidat na zape na banga na MLC depuis toujours azaka na CENI selon babani na ce qui na joint babimisi muta CENI te donc si on va faire les élections des bonnes élections aux en fin 2024 et aux appels boui so il y a bien aux akaka na novembre 2025 je l'ai dit na ba terme na ba technicien sur le plan technique voilà to kende vraiment tous are vraiment sincère. Il y a ça ba réforme wana très bien parce que makamba senior on ne comprend pas nga na sali classe na sali examen mais école les autres bananga ngande na na preuve que na zui des fois ba témoin na biso ne ba ko prouver que ozui donc banga zo bo pesa ba PV bulletin na école les autres bo pesa ils ala katé banka muso za ba seni na biso alors il faut pas ça ba réforme très bien ba réforme mususu ngai monsieur Ngoto nazalia wa candidat président, candidat député, candidat sénateur, candidat député provincial, kuna place na tchemo sinanga premier suppléante, na tchemo na nini, tout ça ça doit vidéo bato za ba parti na biso msana bangoni. Donc tout ça et puis asuka za ke tolinga nde Congo. Tolinga Congo koleka bamangomba na biso, donc ngale ona koma kumisa MLC bemba koleka Congo, ça normalité. MLC zo est vrai pour na bien Congo.
Bemba, ça qui rébellion est pour bien à Congo, nous devons plus aimer le Congo. L'on a mon arabato, bah quitter ce drapeau et mboka, bah drapeau à parti, c'est anormal, c'est insensé. Il faut vraiment tout le mboka. Je vous dis maman, ce qui moutonyo sur le Congo, alors binga naza vecteur à développement, à niveau nangai, na ko développer Congo, saleté za pembe nangate. J'ai dit 3 ans mingi Congo, so tu es sérieux. Ben investisseur va avoir même 500 milliards pour besoin na nyoso, pour développer mboka na bino. Mais malheureusement, l'impression que j'ai to le mboka te. La première des personnes qui ont pouvoir total, il faut son mandat qu'on a gombé. Il faut ba ngana libota na ba ki ofa na poto, il faut boyer. Donc les miettes pour la population. Et puis surtout na aussi sawa, population za la pena na matraki na maboko. Abanga motote nda za souverain primaire. Au sali mabe alongolo, atika ba jalelo. Comment ba biso ka ko lia soso, bandi ko sepelo tondi ole na noté. Il faut lire effectivement. Donc, population a mis en charge. A point par point. Même si on a plus de 1000 personnes par jour à Kinshasa. Pourquoi? Malaria, akufina moi asthme, akufina moi bloc, maladie déjà akufina kobota. C'est pas normal. Donc, yango wana maman, na toujours disponible à tout le temps benganga na yo, na kuya pour na moni. Merci mingi mwana mboka Joseph Ngoto azali bongo vice-président interfédéral ya EMLC oyekamba makana mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ngombo tokomi na suka émission na biso tokoloba kaka que problème ya insécurité esengeli mboka na biso gouvernement etalango mingi po kokufa boyeza vraiment malamu te puis peuple congolais pe na ngamu na yo sala musala na yo zoa ba responsabilité na yo en main pour que lobby populaire Congo na biso ekende liboso mingi bolinga Congo bisika nyonso zwami ate ozwami musika ya mboka oyo yebake mboka ya bakoko na yo mboka ya bakoko no ezaka moko eza RDC en tout cas na ndenge na yo bisika ozali mutu nyonso abunda pour que mboka oyo ekende liboso. Merci mingi na ndenge bolandaki biso vous avez qui est belé, vous avez qui vraiment est belé na sepela pour bengaka bozo réagir. Merci mingi na équipe technique esunga kibiso mokola lelo tozaki bongo na Hervé Zaka zaki sima ya caméra et puis réalisation émission et sima bongo na Timothée Kayembe wazali bongo papa na biso saka musaya kitoko awa émission et zaki présenté na ngai ya bino Naomi Mpila wa mesana bongo kopesa bino ba information toujours na lingala atolomaka na KMB News topesa ka information nyonso na lingala tozali toujours wana pona ko servir bino bokomela biso bobenga biso et ça la biso bien en tout cas tokutani mikolo ezali koya mwana mboka Joseph Ngombo Ngoto topesi yo botondi na ndengo ndima ko yamba invitation na biso. Merci maman. To ndimi kembala simoko ya lisusu. Na koya lisusu maman. Merci mingi tokomi vraiment na suka topesani rendez-vous mokolo ya lobi pour na édition mosusu toujours na cadre ya ko analyser actualité politique ya République démocratique du Congo ezali bongo notre grand pays ya munene pe tonda pifo et tonda richesse en tout cas ngana yo congolais ala fier ya mboka na yo pe travailler pour que développement ekota a na mboka na yo za mboka mibalete. Merci beaucoup tokutani lobi. Merci.